Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakumba na kombo ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanzavelela na kombo ya Mawija Nangila akonga mongali chemaunga mbunga pona mukili mobimba solo solo lelo mukolo mwa misato bomo mesano na calendrier na biso babantu tozali le 4e mois 5611 années. En calendrier ya ba européenne tozali le 19 février 2020. Tina ngwana toyebisaki yango polele ete liloba ya Nzamba bakoko ekotelengana te kasi évoluer ba programme na yango. Ça veut dire ba parcours autouti na yango ezalaki ba parcours juste ya ba arrangement pour na tocha programme na biso en ordre de façon to banda ko exploiter siko revenu il y a tous les fonctionnements yango Nzamba bakoko na nzela mvuluzi kimbangu apesa biso makasi pengu ya wana pona to réunir tous les éléments to kota sikoyo na fonctionnement il y a continuité de programme siko toza déjà na kati ya fonctionnement il y a continuité de programme wana to salaki ba élaboration ya misale belé na ba programme nyonso to tambo nango siko to lini to koma na temps ya distribution pona ko renforcer membre nyonso tout assez documenté parce que bitumba oyo zo ya liboso makamunini oyo ko tambo nango na Kongo Asika babi Kongo Asika to tambola isusu na concept européen te ni arabe ni bouddhiste ni chinois kasi batna batu ba osela concept ya bakoko na bango sekoloka concept ya bakoko na biso ezali identifié na kati ya un cahier de charge elingo bake mwana loposo moindo nyonso tout a fonctionner selon buku ya bomo inae o bakoko batindi kasi ya mboto bandamanaka mso mukolo lelo tokozongisa na matondo bomo mesano epa Nzakumba na sima tokopesa programme na biso du jour o tozolobela lelo ezali formulaire ya fonctionnement liloba ya Nzambe donc lelo tolobela formulaire ya fonctionnement liloba ya Nzambe ekozale sengo na baye bandimi Nzamba bakoko Nzambe mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozale sengo na baye bandimi Nzamba bakoko Mawija kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozale sengo na baye bandimi Nzamba bakoko Nzambe mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbanguka kwizao mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo kimbanguka kwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe olenku Nzakumba kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe mvidi mukulu wa bankambwa wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakie maboko na makolo bisoto wangane sikango kimbangu na lutendele esika babwakakie na kati na tono bisoto wangane sikango na lolendo na lole
ndalendo lendo lendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lole ndalendo lendo lendo na lolendo kimbangwa kozonga kimpa vitala mbanza kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango kimpa vitala mbanza kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango na lolendo na lole ndalendo lendo lendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lole ndalendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga atozolobela lokumu ya bakoko na nga na yo o bamikabaki mbeka mpo na lobiko na nga na yo isifi tondimela bosolo oyo elekaki na eleko wana kasi lokola toza baignorant pasi ebandoko bakisa mabutu mpe moi ti ekokanga biso singa na kingo ti tokondimela verité mpe tokoabolir masonge oyo toprécipitaki koyamba na colonisation. Masonge eza nini? Masonge ezali bahonneur nyonso oyo boza kopesa bana ba Israel, bahonneur nyonso boza kopesa batu oyo bamindele basali bapropagande ya bakoko na bango na bamikanda baye kodepose yango na poubelle Congo mpe Afrique, bazwi bandeko na biso banoir en otage baforme bango na cours pastoral to mpe na bathéologie badote bango mikanda wana avec morale bien organisée mpona baétouffer valeur ancestrale de l'homme noir ezipama ale valeur ya bana Israël eyebana likolo ya bakoko na biso. Mais ce total na réalité bakoko na biso bazo démontrer toujours capacité à savoir o bazaki nango parce que bilembo la bango ti lelo ezomona na mais so totuni bilembo ya Adam et Ève ezalaka wapi mundela ozanga réponse opesa biso parce que abeti nanu masolo ya jardin ya lokuta ti lelo jardin wana emonanaka te mais biso tokomema mokili mobimba na katikati ya forêt équatoriale tokoki kolakisa bilembo ya makasi eza kuna oyo bakoko ebandeli ya mokili batikaka nzala mpanda na mama kiteleki nabo e tokopoursuivre bamindele mpo balakisa biso bilembo ya Daniel atikaki eza wapi parce que bakosikako Daniel na libulu ya bankosi tolobi te na Israël lion azalaka te bon libulu nini ya bankosi oyo botiaka Daniel à part ba lion oboyibi na Afrique lelo yo bosali bazokuna bo garder siko banyama pe mususu bozo teksa yango na monde entier bobeti masolo Moïse akutana na nzambe moto ezopela moto wana ezolobela ye nzambe apesi kan nzoka ezali mensonge parce que tolobi que Moïse avait volé dans la maison pharaonique ayibaki nzete nzete wana ezalaki nzete ba pouvoir ebandaki kosala makamu isi babengi yango lingenda yango akimaki na yango ça veut dire Moïse akabolaki mai te par rapport ya histoire de démagogie au Bible ezobeta parce que Moïse avivaki na Égypte na 1200 donc il y a lobi awa lelo na calendrier na bango tozali le roi 2020 siko Moïse avivaki na kati ya Égypte na 1200 tango ayibi 23 livres na kati ya maison pharaonique akimi na yango ye moko akomaki te parce que azalaki autorisé te ya koyiba biloko wana ezalaki sacré yango moi makambo esukaki na désert mais oyo bakontinue na balivre wana bakendaki kotika yango na Israël e balivre wana Israël lelo oyo adote yango na Europe mobimba y compris na États-Unis d'Amérique yango bomoni Amérique aprotégeaka Israël parce que la plupart des savants noirs au bautaka na Égypte après la chute ya Égypte mususu bakatisaka bangolande lelo bakei ko constituer tripotage na kati ya makambo etali ba juif o bozo benga lelo ezali rassemblement ya ba savants oyo ba mususu bazali métissé mais ya ba noir ezali nango bana Israël te oyo bakosi bino ke o bana Israël bakotaki boumbu na Égypte 430 ans Moïse ayo kobikisa bango eza mensonge parce que Abraham ayaki na Égypte na 700 ebandeli ya mokili c'est que ebandeli ya mokili tobi tobandaki na forêt équatoriale moto auti na moya kiti na katikati ya forêt équatoriale asali planification ya kodéfinir zamba na tous les bien-être na identification na yango après ayo kobota bana mibale nde apesaki bana na autorisation babota siko baposo ya ba couleur nyonso nde bana na babotaki na mindele
na batu mwindu na barace nyonso lelo tozomona après na la 70 bamindele bakimi biso na Afrique équatoriale balobi biso na bango toza ndenge moko te basali comparaison ke biso uta pa ba makak eza injure parce que makak appelle ça moto te bango bakimi babeti 200 ans na makolo bake kotonga Israël nazi ya kwa bako na biso batika na Afrique équatoriale 7 coups de tonnerre ya volcan beti na premier siècle première année paf et alimenté bango nde bapanzanaki bake kosala occupation territoriale ya toute l'Afrique. Après ndambu bamati basali Kachopia et mususu bakei kosala o tozo benga Egypto. Basala parcours à 400 ans et na 500 et bandela mokili nde bako batongaki pyramide wana. Sur le plan fondamental tolobaki azali protégé na ba grosse pierre mabanga ya minene ya ba 15 tonnes par pierre na likolo azali na mabanga ya ba 7 tonnes donc wana topesi lokola makambo nyonso tuki Abraham ayaki na Egypte na 700 ebandela mokili na mwasi na ye Sara na mwana kasi na ye Lot siko bango bazongisi masolo sima mpona koambuye biso babeti lisolo ya Moïse lokola eleka na ba 400 ans ebandela mokili nzoka eza ngoka makambo alobi ya 1200 babandaki kobenga ye Monsieur Ormasis. C'est makambo tout au Bible beta concernant Moïse ezali histoire déformée pona bandimisa biso ke nzambe na bango alekaki nzamba bakoko na biso na nguya nzoka ezalaki mensonge parce que tant to vérifier biloko ebanda kobima na kati ya pyramide basekele koya koyebana na chaque identification parce que cahier de charge akolobela makambo nyonso comment était commencé auparavant jusqu'à nos jours pour na moto mwindu en question sur réalité historique nae yango nde makambo biso to botameli yango bazo ba Kongo asika do Kongo asika eza Kongo bato mayele eza Kongo ya bazo bate o tozo mona lelo bazo précipiter kotanga minoko bapaya bazui mikanda euti poto eye ezo laksa bango ndeni nzamba lingi selon mode européenne mais pas selon mode africaine. Or, chaque peuple a un mode de vie, na esiko abiso tolobela mode de vie ya kibobiso. Yango nemite ko aligner biso pona to saisir opportunité ya ba makoki to pe ya ba richesse nyonso onzamba tchaki na kata banzoto oyo ngana otozana. Kimbangu mvuluzi bakangie na 1922 batie na tono babwaki kuna na Lutendele. Lelo tono eza déplacé. Bana Kongo bamoni na tono te église kimbangiste bazui tono wana ba précipiter ko mema ngo ba ketia ngo na mise na bango ba otonga na nkamba ba bino mise bozo tonga boza biloko ko exposer kuna na katite bokomo osangisa biloko na désordre kimbango aboyi ba sangisa makamna na Yesu so bosali mise africaine il faut botia pe ba art africain ya antiquité na biso o ezo ko loba ba makambo siko ba areze belé ba bike ko eloba ka mindele ba kange za na ba mise kuna dossier wana kutu bino bokoka ko fongola yango te bokoka pe o récupérer biloko wana te parce que boza déjà na kobanga mindele à tout moment bomona bango lokwa banzambe na bino balaksi bino makambo lokuta le makambo wana bino bojongo bosangisa yango na kibobino yango wana ndezo ko étouffer évolution ya génération na biso à l'époque na to se libérer c'est simple. Faut purifier mon bimbaya historique de l'homme noir, ko purifier mon di devine abiso, ko purifier ma bela Congo, ko boma makambuto yaki na colonisation, ko porter siko véritable identité ya muntu, parce que tout ça ba bantu, mais lelo ba désordre colonial et tie mo boulou pe epesi occupation ya ba territoire na biso na ba peuple mususu oyo bazali ko telengana pe bazanga ba mabele lelo ekomi ba guerre. Abiso lo baye ke messager o ezangonga distraction te tozo kende déjà tozo poussa déjà vers la fin ya bilaka o bakoko balobaki parce que bako frapper mokili o pona to ndimela bango tembe ko sila ka ndenge tozo la muka et pouvoir to pe bokasi ya nyonso o bamindele bayibaka bakendaka nango ekozongela mutu mwindu ako diriger mokili na la paix dans le monde dans la paix yango sko bitumba oyo ezo mekana na mumekano lelo yango wana eza fin du monde te bakosa o na bible ko te nzamba oyo kozwa mokili oyo kozwa batu non bano babota ba bébé na kutu basali vite
siko yo yo bete absolument solo ya fin du monde ozui makambo wana wapi wana eza concept européen banda babanda lokuta wana ti lelo oso biso tofongoli misute lokuta wana ekoaffaiblir raisonnement ya bomoto na nga na yo parce que bakosa ye biso nanu ke nzambe abomaki mokili ya Sodome na Gomore tolobi te ntango baboma Sodome na Gomore biso tozalaka Congo ezalaka vivant ça veut dire rien n'en prouve que nzambe aboma ye mokili parce que il faut boloba bien que babomaki parti moko ya Europe peut-être bosalaki ba biloko moko artificialisé bosalaki ba ville pembe na ba mai bo se protégeaki bien te bosalaki ba calcul malonga te allemand yeye ezipi ville bat bakufi bino bobeti lisolo neti ke nzambe abomaka mokili te nzambe aboma mokili te akotikalaka mpe koboma mokili te parce que asalaka yango mpona existence na ye ezala asalaki nga na yo mpona lokumu ya kombo na ye mpe monene ya mobimba ya kombo na ye emona na mpwasa na kati na nga na yo yango tokolobelaka nzambe ya bakoko ntango nyonso tudo bamakambo tu oyo baprécipité babeti oyo baarabi kuna babeti tolobi eza fausseté parce que bamusulman kuna balobi na courant euta likolo ekweya na se tobi te nzambe asalaka papier te ndeko papier nzambe apesaki mayele osala papier à travers banzete na ye oyo apesaki biso donc ntango moto okoma olobaka oyo papier euta likolo nzambe akomi atindi na se eza mensonge mpe kuna na kati ya courant bazolakisa biso mibeko ya bakoko na bango baarabe selon raisonnement na bango balobi ke Mahomet aza dernier prophète biso toboyi yango parce que baprophète bazalaka na kati ya bagénération ya tous les peuples siko bino bozoniye bakoko na biso bolingi kaka tondimelaka bino ke Mahomet aza dernier prophète biso bite mokili ekokufa te Mahomet mpa kozala dernier prophète te parce que jour et nuit nzambe azotinda toujours basakoli ya kombo na ye mpona kodélivre mokili mpona kozongisa lumière ya kombo na ye elamusa to mpe engengisa oyo tozobenga lokola ngenge to mpe chance ya bato nyonso na kati ya mokili parce que alingaki biso yango akabelaki biso mokili oyo tozali mpe apesaki moko na moko bomoto oyo na elembo na yango to mpe na nguya na yango na misala oyo tosengeli tosala yo moyindo nzambe alingaki yo uta kala yo moyindo loposo nzambe aponaki yo moyindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobiko na yo ezali wapi yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki yo moyindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobiko na yo ezali wapi awa na se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka oki ekiti na peve ya Kongo tokoto sali susu nani na se yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo nzambe aponaki yo moyindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi poso moyindo ozali kozela nini po yo zongela lelo nzamba bakoko na yo poso moyindo ozali kozela nini po yo zongela solo nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango koko kimbangu zongela banana yo ya Kongo mpo bazongela solo nzambe na bango mama kimpa vita zongela banana yo ya Kongo mpo bazongela solo nzambe na bango bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo donc tolobi totika fraude na makambo bakoko na biso banyokomeli nango ntango molai lelo oyo bato ya bakongo bakotisi tripotage na richesse ya liloba ya nzambe oyo bakoko batikelaki biso bazwi makambo basangisi na makambo ya bayuda baloki mboka bakomi kolobake bango nde mutu bakotlakisa bato bosolo ya kimbangu mais soki bozalaki na bosolo ya kimbangu fale boteyamba mo kimbangu sans sangisa mais lokwa boyebi eloko moko te bapapa na bino nde bakotaki na démagogie na babelge mpe kondima
makambo etali laïcité biso toyeko boma makambo wana laïcité Congo akozalaka na lingomba moko o babengi Kintwadi ya peve ya Congo ndenge Mvuluzi Kimbangu ayebisaka papa Mpadi Buka Makengo na 1934 kuna na prison ya Lowa elongo na ba mama Mikala Mandombe na ba papa Emile Zola alobaka ke bokende bosala Kintwadi Congo Kinshasa Angola Brazzaville Gabon boko meloko moko nzambe moko bolongwa na binzambi ya bapaya mais lelo oyo église kimbangiste akangami na makambo ya bapaya azokoka kolakisa batu valeur ya Kimbangu te mais azowelela bisika oyo Kimbangu atikaki bilembo po yakangaka yango akenda kotyango na baexposition batu bayaka bapesi mbongo wana ege aka famille na bango siko toye kokata misala wana ya démagogie parce que vous avez beaucoup volé depuis l'époque de vos pères basalelo omonte batika biso ni programme ya Kimbangu batei ni Kimbangu baisi biso jamais que Kimbangu était ressuscité le 3/11 1921 jusqu'à le 6/11 1921 et pour le moment on n'a rien à discuter avec vous parce que on demande pas une négociation mais plutôt remise et reprise parce que Kundi Valéria Messi sauveur de l'homme noir lelo génération zoyeba lisusuté yango wana akute na biso bilenge ya nkoto mibale na nzela ya Koko Mangongele agomoro atindi biso pona to ya koyebisa sango elamu alobi soki boboyi akoekraser bino pe akozongisa bino na suka ya mulongo bokovanda na baban pona boyoka sikoyo qui était Kimbangu parce que ayaki na batata ya 1921 bapapa bapesaki mokongo babangaki fimbu ya colonisation ale bandimi kosangisa Kimbangu na Yesu ba tripoter histoire na que soi-disant zaki protestant bisobi non c'est archi faux parce que Kimbangu n'était pas un protestant mais akola ki na maboko ba protestant bo fabriquer famille lokuta o Kimbangu abotaki na maman Mwelu tobi non Kimbangu n'avait pas de lien familial avec maman Mwelu azalaki pas même mobile naye aboti za pe bana na misatu te bana misatu bazala papa na bango kombo na papa Kapata Kupenda tant toloba makambo toluka ndeke oya yebi penda ke azali kimbangiste ya solo abima tocha makambo liko na mesa bomona ke bazo kima parce qu'il y a encore des secrets on antolobite o tozolo bezalaka ndambu pona kolakisa bango ke toyebi bango tina source inaka déposer pona biso sa musa na biso to éclairer puissance divine oyo Mvuluzi Kimbangu azalaki na yango Kilumbu kwizampe va Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza Mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimusiki beni sukula ntima Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimusiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao Vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzi langa Mvuluzi Kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno foloso kembo 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 nzambe mpungu kemba osi wasolwa kembo 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 mvidi mukulu kemba
wasolwa Zaya yo soke mela baba bakwikila Muzambi ampungu tule Kongo Ke mwache maunga Ke mahosi wasolwa Solo se solo nzambe ya bakoko na biso Nzakomba nzambe ya mvulusi kimbangu Tobeleli yo na nzela mpepe mitano oyo etambwisaka bomoi ya bato banso na kati ya mokili mpepe ya mwense pona efongolami ya mokili mwasika mpepe ya mupanzi pona kozongisela biso bolingo oyo epanzanaki utakala pe na bipai mpepe ya ngele pona kotombola bokasi ya bomoto na biso oyo ezonga sima na ntina ete elakisa misala na yango eyela kosala na kati ya mokili mpepe ya songe pona kopumula bosoto nyonso oyo etiaka biso na bokeseni ya ntango nyonso butu mpe moi totie matambe na biso na bisika bobandelaki bomoi na posa ya bomoto oyo nzakomba akelaki bino uta boyei na bino likolo nse atako boumbu ezongisaki bomoto bwa bino sima tango molai kasi bopikaki bende na elonga pona biso bakitaye na bino tomona nzela ya bomoi na biso pe tolata bokasi ya kotonga mokili mwasika na nzela ya bapasi nyonso omonaki tobeleli milimu ya bakoko nyonso oyo bakendaka na boumbu pe bazonga te kino moi mwa lelo na ntina ete ezongela biso mpona kobengana boumbu nyonso oyo evandela etando ya bayindo banso na ntina ete biso totonga nzela ya bomoi bwa biso na kimia kati na mokili kati na kimia bolongola mikakatano nyonso ya bomoi na biso mpona biso tosepela na bolamu ya mobimba ya manso oyo botikelaki biso bobikisa biso kati na babokono ya lolenge nyonso pe mikakatano ya lolenge nyonso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda na bisika bino bosukelaki tobeleli bino na mopepe ya peve ya Kongo na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu na ntina ete bolongisa biso na babitumba nyonso oyo etikali bokabela biso likabo ya moko na moko ndenge bolobaki totomboli kombo na nzakomba likolo na nyonso pamba te azali nguya ya lobiko ya mokili mobimba etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Kongo nzala na libumu totondo pona bakoko bwa biso nyonso o bamika bakimbeka pona kolukela ngana yo lobiko ya kino suka te pe ya libela na libela totondo pona biso bilenge nkoto mibale pe bakitani o bakoyingela sima na biso pona kotombola esika biso tokosukela ezali esengo mingi ndenge tokutani susu mukolo mwa lelo na mukolo mwa lelo tokoloba mwa mingi par rapport ya documentation moto mwindu ti lelo oyo aza na documente oyo eza na logique ya réflexion na ye badocument tout oyo bato mwindu baosalela ya monde entier ezali badocument copie na baconcept ya bato mosusu donc bato mwindu baoluka base développer na baconcept ya bato mosusu yango wana nde bazose retrouver na échec total asko toye ko décoloniser pona mutu mwindu alongwa na système wana ya ko développer na concept ya mutu mususu me balobi développement ya mutu eyaka mbala moko na concept na yo so saisis concept na yo nde oko développer na source okoza na ba analyse ya babiloko ozo sala mais so ozo développer na concept ya bato mususu okoyeba mabete na malamu okoyeba pe ba inconvénient ya biloko ozo sala nde lelo yo bamindele bayeki na ba couveuse
kobokola basoso kozwaka basoso oyo bango bazolesa baaliment na bango baproduit chimique oyo bango basali soso ekomi kobwaka maki ata oyo mobali azobwaka bamaki 30 azobwaka bamaki 20 soso wana aza esu malamu te donc badétruire ye déjà siko biso bato tozokonsome biloko wana nyonso tu tokosibir baconséquence ya bamaladi bapartie du corps na biso bakolemba omona na kati ya nzoto na yo baorganisme ekomi faible po ani po ozolia biloko oyo eza prohibe ekomela te ale sikoyo bamayele wana etikala mpa bato mwindu bakoma kozwa soso oyo mboka ya biso original du Congo batie wana so abwaki bamaki na ye balongoli yango baketia yango sikoyo le mosusu na soso ya pondese ubia bazwi soso ya pondese abwaki bamaki wana ya moniato bazwi yango baketia yango na soso na biso afekonde yango bana babotami me bana wana bakozala toujours na force ndenge moko te na bana oyo babotami naturellement yango wana makambo wana ezoleka mpe na kati na biso bato tolobi ke bato mosusu baza cloné baza bamémoire complet parce que basalaki bango na baforme ya oyo tozokobenga lokola ya clonologie donc basalemi na lolenge mpena ya nzambe te mais balandika basystème ke so bayebi mwasi akonserva na periode boye baye sikoyo bainjecte ye liquide ya tonga moko ya superme eke conservoir mais mécanisme sikoyo basali mpo na chimie wana ezala réussite tolobaka docteur Antitorine na Italie asalaka production ya 60 bébé bato ya modèle wana baza na kati ya mokili yango ozobomona mokili ezozika balingi komikitisa te donc bango balingi kaka nyonso ya mokili ekoma neti ya bango me toyebi ke nzambe aleki na nguya likolo na nyonso akozongisa biso mobimba ya bolamu ya kombo na ye lolenge akabela biso mokili na ye ezalela lelo tolobela makambo etali formulaire ya fonctionnement liloba ya nzambe ezali na baprocédure à remplir mpona kozala membre à la longue yambo mutu mpona akoma membre akozwa fiche d'enregistrement à remplir mpe akotisi réponse ekozala après 7 jours ebanda ozala nde tobandaki te ke mutu aza mpo sasa enregistrement asalika enregistrement mbala moko wana ezalaki début mais petit à petit les choses changent et ça évolue aussi donc atolobi formulaire ya fonctionnement eloba ya nzambe tobi formulaire wana ezali na baprocédure à remplir mpona kozala membre na kati ya lisanga liloba ya nzambe donc à la longue mutu avant koma membre akozwa fiche d'enregistrement a remplir baformalité eza na kati mpe akotisi na kati ya administration badirectif ekopesama après 7 jours nde aorecevoir numéro matricule ne aorecevoir réponse na ye ya kosadere parce que aokuta makambo eza kuna na kati ya fiche wana d'enregistrement so omoni ekoservir yo eza malamu mpona yo ondimi soki omoni ke a baplace mosusu eodérange yo baréponse oyo otya kuna na kati yango mute epermettre yo osadere to mpe barefuse kosadere nao parce que eza na bacondition ya bamakambo oyo tosengeli to remplir formulaire ya fonctionnement ya liloba ya nzambe ebanda kotambolaka na numéro matricule ya chaque membre enregistré mpe numéro ya correspondance membre tout fois azala enregistré oyo aza enregistré te ça veut dire aza libanda ya makambo ntango basalaire ekobanda tokotala awa numéro matricule ya mutu na mutu ezala osoutenaki liloba ya nzambe na baeffort nyonso totambolaki na yango baoreconnaître yo mpe mais ozala na droit ya salaire te soki ozangi numéro d'enregistrement yango wana nde numéro ya société yango wana nde identifiant na yo parce que bando kolokalize mutu nyonso babeti numéro 3 numéro 4 ebimisa kombo na yo ebimisi na adresse na yo bakoyeba so balimba batindelo biloko to bafuta yo mbongo na yo ekoleka mbamo a partir ya numéro matricule mutu akozwa salaire te sans que aza na numéro matricule etoloba yango chaque fois ke makambo ekobongwana ekoma ya mokili mobimba parce que ezali vie sociale de l'homme noir mpona tolongwa libota na biso na pasi mais ebandeli ezalaka pasi mais tozopusana tokosala makambo ya minene na kati ya makambo tokosala bausine parce que batindi biso na donné wana mpona kotransforme Congo kozongisela
mutu mwindu ya toute l'Afrique espoir na o ya perdaka longtemps. Formulaire ya fonctionnement de Lobanzambe etambolaka na numéro matricule à chaque membre enregistré pe numéro ya correspondance. Kozala na ba syllabis de leçons ya Lobanzambe pona ko approfondir connaissance pe ko décortiquer ba syllabis. Nyonso wana ezaka na kati ya formulaire ya fonctionnement de Lobanzambe. Parce que tant que vous allez mutuali Lobanzambe, il faut Hollanda sikoyo strictif fonctionnel. Et Lobanzambe azo tambola na ba contenu ni. Lobanzambe tambola na Bible te. Atambola na Coran te. A tambola na principe ya prière selon ba koko na biso. A tambola na principe ya ba cérémonie selon ba koko na biso. A tambola na makambu tout. Biso to travailler na ngo eza selon concept ya ba koko na biso ndenge ba solola gina nzakomba. Pe mai oya yebisaki bango pona bazana elongo tango nyonso. C'est que na kati ya formulaire ya fonctionnement Lobanzambe mutu nyonso oyo azali o akozala membre to pas azali membre esengeli kozana ba syllabis ya ba leçon ya Lobanzambe pona ko approfondir connaissance pe ko décortiquer ba syllabis parce que ba syllabis oyo eza ba documentation oyo to kote la to kosala misala ya kopanza sango elamu. Et Lobanzambe ya biso eza 444 000 livres yango siko to senda ona na ba syllabis puisque à la longue to sanction ba moto bimission ba livre pona to kokisa ba page nyonso 444 000 livres. Mais tant siko to se préparer pona to te ya siko peuple na biso to te ya bango siko na mikanda o ezali établi na kati ya administration Lobanzambe muto yo te ya maloba na ye moko azate. Parce que na kati wana to koza pe na ba témoignage okuta ba tumsupe wa obete ya biso pe ba masolo o bango pe ba yebi to pe ba yoka à travers ba koko na biso ba masolo na tout e bando leka na chambre des études pour na kotidiaka yango ko vérifier yango par rapport à cahier des charges soki eza bon to zwa yango soki eza mabe to tia yango mupanzi parce que to kozwa nyonso tout mais to ko vérifier historique nyonso parce que notre histoire a été dispersée par les Européennes. C'est pour cela, les lotos se retrouvent dans l'histoire. Le quoi, tu as une occasion, on a voulu appeler ces choses comme documentation de l'homme noir pour nous classer et l'eau qu'on est là, qu'on a moussa, na yango, penati na yango. Donc, biso za suko engagé na moussa la wana. Pour na to transformer bon mo inanga na yo, to bando kozo ba salaire, to bando suko kenge la vie na biso, to za na repos. Ya bon mo ina biso, eza teke ba travailler se biso, le quoi ba nyama. Parce que le système on ça va tout de misala du lundi jusqu'au samedi au pe maga dimanche lundi au bandi sous musala repos exact mais so botali bango moko na semaine mo moment le msu basala ka 3 fois 4 jours on est ya ba feti ya ba congé na banda ku ba repos mais ce que mutu mundu aza libre était na vie na est-ce qu'on a kanga minyololo mundele mtakanga minyololo la lingo tige libre était pour ça tige libre afongwami ye mundele auzamona musala. Mais ce qui m'a wana bete mundenge na bango gazon abike vouloir ou pas ba relaxa bino ka ke bango ne mbabandaki mokili muto nyonso aza membre esengeli kozana jour moko na semaine mubimba pona ba leçon privée to bengi yango leçon initiatique à part mukolo ya mercredi to pe mukolo ya misatu pamba te ezaka journée ya losambo. Pe membres nyonso enregistrés ceux qui a commis l'administration a commis sur na 2 leçons par semaine. Abandolanda 1 leçon privée aponi journée moko azolanda pe jour moko ya kozwaka ba entretien de fonction et de formation. Entretien de formation eza sikoyo ba code d'accès. Oyo ko permettre au lobby yo poza pe mokambi. Oyo ko permettre au lobby yo pe otambusa troupe abato. Oyo ko permettre au lobby yo pe okende mission moko bo Lobanzambe confier OK o encadrer sal makamnyo sukuna. Wana ba pesa yango uniquement batu o bazali na ba responsabilité na kati administration biso nyonso toza ndenge moko. Petro ba yike mutu tout na kati na biso auza na responsabilité na mais avant mutu aza na responsabilité to bandai nanu na plateforme ya administration ko vendre sa forme administrative. To vendre si forme to sali ba nomination. Ya ba mambo to travailler na bango na kati na malgré to travailler na bango na ba réunion pe tozo sala ba leçon na bango administrativement ezo ko former bango pour na ba yeba ndeni ba gérer to gérer administration Lobanzambe.
mais ce que membre simple quand ozaka membre enregistré il faut oza na jour no moko pona olandaka sikoyo na semaine mobimba po olandaka ba leçon privée ezaka na kati ya basilabisi wana il faut tofongolaka yango tosalaka malendisi donc tozolendisa sikoyo mutu akomi membre il faut alandaka ba leçon akoza na basilabisi na email neto a imprimer mais tant azozwaka mpe baséance chaque semaine une fois ayoki toyembi banzembu tosambeli topesi mateya plus ou moins 45 minutes topesi yo 15 minutes poser question réponse par rapport ya contenu wana to ya exposé wana après to clôturer wana siko ezokolisa mutu nyonso na attitude ya losambo ya concentrer présence divine oyo tozolobela ntango nyonso antobi ke ntango yo oza membre ozalaka membre te koza numéro matricule ovanda na yo osalaka na yo suivi te ya kolandela mpe mateya yango parce que tozose préparer makambo oyo tokoteya lobi makambo oyo tokolakisa peuple azozela yango siko bato ya mabe bakotisa deya masolo ya mabe ya munyato ezipa peuple chambre mame ya biso sikoyo eye koekrase bamasolo ya nyonso mpo evanda sikoyo siko bandimela yango eza bitumba ndenge tozokende awa tobi ke lokuta na bango ekomonana biso nde tokobima biso nde tokozwa yenda sikoyo tokotambusa makambo yango ndeni ese totambola lokola bakombata parce que bakombata bazobunda me bazangi programme oyo baotambola na Congo wana bazolinga bachange bamisusu bachange deya ekomi Zaire mais programme nini sikoyo bino botambola na programme kaka yokede fambo mpa mindele wana esimba te wana ezozongisa biso nsima asiko tozoba programme ya liberté ya choix na biso liberté ya vie na biso na nyonso koboma baeglize nyonso tu mutu na mutu asambela ndenge bakokone basambelaki kosala makambo selon principe na caractère bakoko na biso non selon principe européenne po principe européenne eza principe ya baabraham baya beta minoka masolo mo apampamba o nzambe asengaki atumbele mbeka ese nzambe akoyeba biso tolambela pondu akwa ser ese nzambe akoyeba biso kelambelanga matembele na yo kasolo na yango parce que ye mutu asalaka matembele atie solo mpo yoyoka yo siko komosa bavanture okosela nzambe makambo ke ayebi biso otumbele mbeka olingo otumbele mbeka boye awa otumbelanga mbeka mwana na yo après alakisi yo meme confusion ekoti bachrétien kuna bayebi o te ezalaki Isaac bamusulman bayebi ezalaki Ismaël sikoyo yo mutu mwinde ozodiembela na masolo wana ozali na condamnation totale parce que masolo wana eza botutu eza vrai te eza masolo ya démagogie mais yo sikoyo bakotisi yango na colonisation otikali na yango tala ntina oyo tozali komibloke a tout moment mpe tozokanisaka nzambe azoyoka biso te nzoka nzambe wana aza na nga na yo ntango nyonso mpe aza na posa nga na yo tososola bosolo ya nkombo na ye mpona tovivre libre kosalaka suivi ya ntango nyonso mpona évolution ya liloba ya nzambe donc moto aza membre efo alandelaka liloba ya nzambe kotika ya moninga mikumba te yo ovandi ozozelaka mokolo ya salaire nde okomi obenga pamapama aba bisuivi eza biso nyonso parce que tant bakoko bayeki kopesa biso makambo balobaki bobimisa biso biso mpe tokobimisa bino par na biso yango tozosala tozobimisa bango avec plein des énergies mais tant bango mpe babanda obimisa biso ekoma mpe sikoyo makambo oyo tozoloba sikoyo ke kengelanga na kengela yo ezalaka deja parce que ntango baotya vérité likolo ya mesa par rapport ya mibeko ya conduite ke andeko yo banda omonana te loko omonani fo kota na recyclage ekomi koswana nga mpe nazalaki nanyokwamaki me ndeni bokotisa recyclage eza kaka formation moko ya récupération eza yango eloko mosusu te recyclage ezali message oyo ekolaki bien te ntango tokóma na fin ya bilaka mutu nyonso akobénéficie par na ye mais ntango yo okuta baninga deja oyo bakontinuaka balembaka te na nzela bakomisi mission ti na suka yo le moso olembaka na yo otengamaka na yo bakoboya yo te parce que oza matriki ntango ye ava bapesa yo baresponsabilité oyo okuta baninga na yango esengeli barecycle yo mpo bakomplete yo sikoyo baretard ya bisika oyo olembelaki mpo okomprendre sikoyo keso bapesa yo responsabilité mibeko nini oyo otambusa responsabilité wana eza kaka te mponga azalaki messager na bana na mangongele mbala moko oyeka bapesi yo place te ekozala bongo te makambo tout ekozala réduit selon capacité na vitesse oyo ekozala na temps na vis-à-vis ya mutu na mutu
formation des bases d'accès et à fonctionnement ya nyonso. Donc mutu akomi membre il faut la former parce que l'habitant tozana pour ça par exemple to ke te na Kisangani ezaka ngam na ke Kisangani te to kubimisa ba membre oyo ba oza désigner na kati administration bangwana nde ba okende sikoyo na ba document obiso to pesi bango bakete ya makambo kuna na Kisangani bakete ele msuko Kisangani azalaki nani bakete ya ba peuple congolais o bazana Kisangani ba ye ba origine na bango to lobi ba groupe musufu ba ke ba Kongo ba ke koteya faut batu bazala mais batu faut bazala bien préparé parce que to tindaka mutu ka bitinda tinda te ok kuna lali boye bandoki bakomo déranger na butu apakati mbango ok abiso to loba ke batu e bazoye ko la bangwane mba ozala makasi pona ko répondre mobimba ba critères ya liloba nzambe parce que partout to kende ko zala ko bitumba to ko ke place mo boye esprit bimaka et déranger batu mais biso to qu'est-ce que to bloquer esprit wana de photos na ba pouvoir photos na connaissance ya usaba makambo wana ifoto eba belema nini obiso to tambwa nango pona ko contraire ba force négative ya hosko tozo yekola na ba propre effort na malem mais kala mingi te makalingo bongwana elingo ko mape par soutien ya bakoko parce que to bandaki na effort na biso bakoko bamoni ke toza na bonne volonté ya ko bimisa kombo na bango pe ya ko témoigner na mokili mobimba souffrance o bango bamonaki. Est-ce que le roi balimba pesa biso ouverture ya makambu esengeli identification ya mutu nyonso yebana position no ezande ni muswaza lo libanda moko lokolo moko na kati koto azotela koto ko simba ke na babaki mutu nyonso pesa nde position na yo to yeboza na kati obioza libanda absence nyonso donc mutu nyonso okomi membre phase de formation. Pour y avoir des accès à fonctionnement nyonso mutu soit du formation te a ça n'importe quoi donc ba otinda ezo ba sila biso kende te ya na manyema ya okeye kuna asangisi nango suna makambo ya Yesu zo ba kuna ba ote yande bokoko ya batu mwindu lolenge batambola kina nzambe absence nyonso ezali justifiable pambate absence sans justification et kosenga recyclage donc absence ya ba membre mususu o ba mona na gate tant makambo ekobonga bakoya to yamba bango parce que bazana matriculé to boya mutu moko te okuti pe biso to zo salaire mais comme ce qu'on remplit ba procédure il faut se justifier tant nyonso o bande ko mona na te zalaki wapi soko se justifier nde to kotala kana yo so za ba retard rebelle ba koto recyclage ba compléter yo ba leçon ya place yo sukelaki po mémoire na yo et comme ndenge moko na baningo bakomisaki mission po na tobebisa musala te défi d'engagement loba nzambe akozwa responsabilité ya membre nyonso enregistré à condition kaka ko remplir ba tâche nyonso ya liloba nzambe tolobi akel liloba nzambe oyo tozoloba na défi d'engagement na ye akozwa biso nyonso to pe membre nyonso na responsabilité ya nyonso mais à condition biso pe to remplir ba tâche ya mobimba ya makambo liloba nzambe bando senga biso na ka ya ba problème familial to pe ba problème privé membre nyonso azali na droit ya kosenga congé kosala demande na yo avant délai ya 7 jours. Donc on a pas cas ya problème familial tout ba problème privé moto nyonso tout aux en droit ko ta requête non peut-être moins congé mais il faut ko tsango déjà na délai ya avant 7 jours. Conduite des membres nyonso azali na droit ya mate ya privé égal initiation pour na kovandisa message na kati na ye pe kozwa ba entretien de formation pour na kokoma maître to pe mokambi pe mutu nyonso oyo azali na accès ya mobembo mission de service pe bongo na bongo kaka oyo akolandela mateya ndenge esengeli pe bangonde bakozala na accès ya koforme ba membre mususu oyo bakoya
bakoya sima kozwaka ba programme élaboré mbala moko na administration pona kobatela concept pe moral na biso. Ça veut dire awa bakambo mutu ando te ya na ndenge na zate awa makambo tue bando bima na direction ka moko o dobenga administration générale après ba distribuer makambo so to bi kete ba messager ba dans France tozo bimisa mate ya moko sir koko kuku pemba ou bien mama kimpavite ou bien mama wanzile ou bien mama nzinga ou bien mama mafuta to bimisi makambo ya mama mafuta to kaboli yango na ba siège nyonso tu bato Suisse bazui bato États-Unis bazui bato Canada bazui bato Kinshasa bazui bato ya otobenga Londres bazui bato ya Belgique bazui mboka na mboka o ba siège na biso eza bazui ali to proclamer peut-être que semaine mon bébé 2 semaines to lobelaka makambo oyo ava to changer brancher alto tei kaka mama nzingo ke na France oyo kaka mama nzingo ke kuna boyo kaka bo donc to silisi to changer matière to bité to lobela suko diamant to bandi lobela mak donc tout ça na uniformité de langage par rapport ya documentation na biso ezo te sika moko eza lokwa Bible te ko évangile selon Jean lobiote Matthieu kuna lobiote Yesu asekwa ki selon be chrétien ndenge ye pa yokaki Jean pe kuna lobi boye confusion na confusion ezo yebana te est-ce bovandaki na eto bovandaki na ete asko makambo tâtonnement ezalaka te. Notez bien syllabus ezali frais de fonctionnement ya misala ya liloba ya Nzambe kasi enregistrement ezali support ya fonctionnement ya mobimba ya liloba ya Nzambe. Donc syllabus ezali frais de fonctionnement ya liloba ya Nzambe ekoko soutenir administration pona ko produire ba document ezali belé pour bakaboela ba membre et pour soutenir administration ba fourniture matériel lokwa papier lokwa la be komeli lokwa biloko nyonso oyo e simbaka makambo etali makomi ezo renforcer makambo etali ba fourniture ya matériel ya bureautique arosunga biso na makambo ebele mais otobenga lokwa enregistrement zasko support ya nyonso ya mobimba ya liloba ya Nzambe ko financer pe projet. Conduite des membres et soki yo zali membre enregistré na kati na biso esengeli koyeba 1 calendrier des fêtes des ancêtres koyeba calendrier ya fête ya bakoko na biso ba fête nyonso tu fozaka na calendrier nango oyebaka le 15 février zaka fête ya ninyo au classer yango na losambo nango parce que tokaboyelaka membre nyonso tu programme ya fête na fête na makambo tokosala. Le 18 mars, quand même, tu as fêté le 18 mars, fête en Voulouse, Kimbangu, Sika Zoua, Kinguya, Bandai Moussa, na Matadi Mayo. A Matadi, 9 mètres dans l'espace. Nous avons atigal na 7 ans, Wakitinda, Genda Okuta, na Papa Foufou, na première barrière, ya Kassangou, Papa Abotola, Kainzombo. Ya Mwana Bisoto fête, la fête, tu vois, na dans ton bique, Makamutu, ya Bako, on a besoin de rassembler pour na, tout bénéficier, et c'est un yo, tu établis programme, ya Rosala, ka suivi, na on. Parce que on va salaga déjà ce que son gagnant to ça suivi tendance que to we la to bénéficier revenu bazwaka yango soko ça suivi ya makambo batike la kao abiso solo batike la biso credo oyo sengeli to zala mulende ya kosaka suivi na yango to lembate nde revenu komona na kata ba suivi nyosu oto ando kosala. Donc soko la membre il faut koyeba déjà calendrier des fêtes des ancêtres pour programme ni otike la ba no bando ça va que Daniel na bula bankos bon Saint-Valentin bon ce comme moi na autour na bon maman Saint-Valentin na biso pesa ndenge nini pas Valentin wana za européenne aza africain te bon ce que Saint-Valentin ba africain ce que ils agandé personne n'en parle parce que mutu moko yebite mais ba diembelika na Saint-Valentin o ba ninga ba pesi ba ona couleur mais bon ba yebite pourquoi makambo ani zo sa mabongo OK mutu na mutaza na oyaye biso biga biso to ko fêter fête ya bolingo. Eza te bra feta feti ya mutu moko kaka wa bimisi o te journée des amoureux hein donc bango bazali na reta ba mindele ba yeba na bango amour te parce que bako na biso ba yeba déjà amour ba benga ngo bolingo pe ba différence ka bolingo bolinga muninga na yo na bolingo mwasi na mobali ezalaki deux choses différentes c'est que bazalaki na
détermination to identification ya oyo tozobenga lokola chaque makambo eza mondele oyo olakisa bango te seke makambo tu wana il faut siko biso tozonga na répertoire de l'homme noir mpona to se retrouver. Donc moto aza membre esalaka makasi oyeba calendrier de fête ya bakoko na biso yango moto ekopesa biso revenir ya bénédiction koyeba fête ya le 1er janvier ezaka fête ya bana na biso kuna tosalaka losambo ya protection familiale. Toza na fête ya le 4 janvier fête ya justice ko bakoko bayaki kobengana bacolonisateur. Toza na fête ya le 15 février fête ya bilanga. Le 18 mars fête ya Mvulus Kimbangu a débuté Moussana et le 6 avril fête toujours ya Mvulus Kimbangu. Le 15 avril fête ya Sanza. Le 26 juin, le 29 juin, le 2 juillet fête ya Maman Kimpavita. Le 13 septembre, le 12 septembre, le 3 octobre, le 12 octobre, le 3 11 mois 1921, le 6 11 mois 1921, Mvulus Kimbangu a Sekwaki. Le 17 décembre, fête à Congo. Le 24 décembre, fête à récite. Pour Hollande la pratique. Il y a chaque fête, le sambo, il y a chaque fête n'a pas. Donc, un membre véritable à Hollande la Makambo tout parce que musulmans sont botali formulaire, il y a fonctionnement chrétien to musulman, au moins on a chrétien babi prier sans cesse. Kuna kakili ba prière ba Maria Losako otondi grâce mokonzi azali na yo abeniso ya mbabasi banso yozo ebate kokomi muumbu kokomi zoba parce que mutu alakisho makambo wa Maria Losako wana abungisi yo déjà nzela pe a bloquer chemin na moyo kutana bakoko na yo ezate parce que yozo ko invoquer koko oyo yebite ozo ko invoquer Maria Losako otondi grâce mokonzi azali na ona na yebiso ka ya tondi grâce. On est là, minde ba vaina ndé là ba onde ba komi mensonge que Marie aleki ba koko na biso mais Kimpavita aleki Marie sikona Kimpavita na Marie na nyango siko pende to kokoko tcha kombone na losambo kasi yango biso siko toye to tche kombo ya ba koko na biso na losambo batu musu ote neni bosamba ya Kimpavita zalaka mutu bongo Marie azaka mutu te ondeni boko mosambele tibo de bolobi aza mama ya Nzambe Santo Maria mama ya Nzambe limbisa biso pona oh mais mutu akomi mama na Nzambe eza blasphème ça veut dire makambo wana eza ya Nzambe te. Donc photos ana calendrier de fête ya bakoko na biso pe toyeba programme topé pratique ya chaque fête koyeba makomi na Chikongo calendrier pe horloge bantu donc membre nyonso tout faut ça l'effort oyeba calendrier ya biso babantu oyeba makomi na biso na Chikongo parce que yango nde mutu tosala correspondance to ando koma na écriture français te oza dispari ane tozo kenda bato bakosuka na nzela bakoluka siko programme a vie na bango programme a vie yango siko ngana o tosimbi tozozela bango nyonso baya to chango likona mesa to tambola elongo pona bisengo Kongo asika bekole ko salema écriture na Chikongo nem te ozana kat na toute l'Afrique malgré ba tumsu pe ba oyana be écriture mais to mesurer on na tableau na Chikongo mais na Chikongo ko dominer parce que ba benge nature du Congo mutamta opé sa preuve ya écriture na mais biso le ba chaque fois que écriture na Chikongo les écriture ba koko ba komaka na royaume Congo depuis 1543 mama o aboti Mama Nzinga oyo abunena ba portugais na 1666 kombo na mama Pembo Nzinga yene mutu asimbaki bibliothèque olimbisa asimbaki bibliothèque ya makomi na Chikongo koyeba la pharmacopée pe kozala na bisika ya kobomba kisi to pe mono babengi yango la pharmacothérapie ça veut dire bakoko na biso bando kozanga mwa nzete na ndaku te mwa mupeshi mwa ngadiaja mwa tumbaku place wana bazobomba to laksa koma bokosa ba conservation nde babengi yango lokwa pharmacie ancestrale parce que to lobango chaque fois que soki tozoyeba kobikisa nzoto na biso te tozoke ko exposer yango pa ba mindele pa ba chinois ba osala nde besey ya ba médecine na bango na banzoto na biso ale bazoboma batu na kanai albiso sko to kondi masubu zoba wana te toza déterminer sko ya kosala hôpital africain
avec notre orientation des programmes, avec la connaissance sacrée divine, on voulait ce qu'on appelle 19 millions de plantes traditionnelles. À chaque fois que le gouvernement soit yoki biso, aye to pesi plan de ni hôpital wane ko salema nde akolongwa na surchargement. Ya ba souffrance nyonso oyo azotelengana na yango pe abanda siko ko encaisser quelque chose na caisse à l'état pe peuple a ochaye na kimia parce que développement ya mboka ekoya soki to réunir ba valeur ancestrale nyonso tout chango na fonctionnement na mode de vie à lelo. Sans que tout que defa au européen bazo la biso bazo ko sala biso makambo ya mbangu mais bazo kozwa mbongo ebele bana mboka bazangi ba emploi pe bana mboka bazo telengana bakomba boyi na ba société atu o bazo ko yiba biso pe batu wana bakona bango bakataka bakoko na biso maboko na to bike mutu nyonso aza membre photo ça ba fort to ba ikala minta to bimisa ba syllabis mususu ya sika pa ba syllabis wana syllabis ya ko traiter nzoto peza na kati. Mutu nyonso okozwa syllabus wana salaka effort yebaka ta ndambu parce que mokombongo ekozala te soko mesanga batonga yebaka ke ezobebisa nzoto ezolembisa misisa nzoto ti lobi kuna oyo okoma paralyse asiko tozoba tozobima siko na bavi wana mutu na mutu azala savant ya nzoto na ye parce que nzambe akelaki nzete apesa ye connaissance na kati ya nzete na kati ya poso ya nyama na kati ya banature ne tout yango lelo baninga bazotransforme yango bamedikament mpe bazomeka yango mpa ya biso baesclave na bango siko faut tosala effort tobima siko na bombu wana mpona tozala siko na observation ya bomoi na biso na maboko donc motu tu aza membre esaka effort obanda oyeba mwa traitement traditionnel eza nécessaire parce que bana na soki bakuti na connaissance wana bango bakokola yango susu ekozala susu plus que yo aleki savant yango wana nde bomoni na bato akala bao bazala baforgeron bana bango mpe batikala na basekret na kolamba ya mabende ti lelo na katanga balamba ya mabende bomwa mpe bakatange ti lelo basalaka mpe bamabende bato basalaka charbon makala bana na bango mpe baza na technique wana bati lelo batikala na yango ya kosala bamakala sikoyo biso tolobaka deja ke mpona kongo ebonga esengeli gouvernement abimisa budget mpona kosala sikoyo encadrement ya biloko nyonso ezowuta na baprovince bato tu baolona biloko na baprovince bakozelaka teke bakomekisa bakenda kosomba bango kuna na bafefond ba village apres bayaka koteka na capitale ebanda komatisa toujours prix ya biloko ekopesa pasi mingi gouvernement koregle makambo wana te asiko mpo boresi makambo wana ifo budget nde ebima tokende sikoyo tozwa bato wana nyonso baosala misala wana en charge batieli bango prise en charge moko eza wana bango so basali misala na bango quantité demandé na gouvernement soko oyo otiki bakozwa o soin bakipe yo makambo ya bana na classe makambo boye bapesi yo selon quantité ya produit oyo ozokotisa après na nsima na yango yo siko gouvernement otie sikoyo bamituka na yo prix réduit ezobimisa sikoyo marchandise ya yo moko ezoya nango sikoyo na dépôt ya mboka ala dépôt ya mboka nde sikoyo moto abanda kotekela bacommerçant nyonso na baprix oyo eza exact ebanda kobouge te ata dollar emati prix lete ekase na dollar. C'est ça tokolonga kobongisa Congo mais soki bozomema Congo na baprojet moyo ya pana pamba rien ne marchera ti peuple a comprendre bino pe a ondima bino suste kozala membre esengeli koyeba histoire yebandeli ya mokili selon la concept bantu donc soki oza membre awa il faut koyeba histoire yebandeli ya mokili selon bakoko na biso parce que ya baedan f eza mensonge nzambe emonana te bilembo adan f bamonana te makambo na bango basala sans trace mais biso toza na trace ya bakoko na biso uta forêt ngunda kuna na Équateur tokolakisa yango na bajour à venir. Tosengi na administration générale akabola na bamembre nyonso silabisi ya banzembu pe mateya ya croyance bantu pe la repentance bantu mpona moko na biso ase documenté. Donc tobandi sikoyo toza déjà na badocument mo ebele oyo ebetama déjà tolobaka ngo ke eza na badocument mosusu toanda kokaboela membre nyonso ça te fait partir ezoko se fait partir na biso nyonso wana mutu akopesa ni frais
eza ndenge administration siko azobongisa mpona koremplir mutu nyonso ase documenté to ando kotinda badocument ndamu na baemail mutu na mutu ozobomba ozokoimprime ozoklasse na badocument na yo mpona okolisaka boyebi na face ya bitumba oyo ezo ya liboso. Donc administration générale azobi tosengi na administration générale akabola na bamembre nyonso ya kintu ya liloba nzambe baoyo baza enregistré silabisi ya banzembo. Quand silabisi ya banzembo kokoma banzembo wana mutu akoza nango azotanga bala moko azokotisa mpe banzembo wana facilement. Pe mateya ya croyance bantu pe la repentance bantu mpona na mutu ase documenté. Tozali na 3 procédures ya kokabola ba document na kati na biso. 1. Document administratif est uniquement pour ba administrateur. Matière générale ezali pour tous les membres administratifs pe ba membres général enregistrés. Tosengi na administration générale akabola na ba membres administratifs nyonso. Matière ya administration tobengi yango détermination de l'enregistrement na programme administratif déterminé il y a le 13 8 mois 2015. Donc administration au Kaboela administrateur nyonso auto benga lokola détermination de l'enregistrement ça d'abord matière to sola déjà na administration kala depuis 2015 2016 to bandisco au Kabola na ba matière o déjà to classé déjà na kati ya palmarès na biso to na carnet de matière ya liloba nzambe fosko to banda ko kaboela ba membre nyonso parce que to baki syllabus o muto pe c'est la frais ezali na leçon nango déterminé par exemple les syllabus à prière et le contenu de la prière. Mais vous remarquez que la prière y a ba fête to pe sa mutu nyonso tout sans frais. Mais syllabus ezo joua avec frais pour frais wana to lobi ke ezo ko faire fonctionner misala ya liloba nzambe pona ba document salema pona bato bazo sa mikanda wana faut ba banda ko bénéficier quelque chose pona basa misala na ndenge sengeli yango wana nde tozo préparer que ba responsabilité mutu to ozo responsabilité mais ato bongisa na forme o ko permettre que mutu to ozo na responsabilité na kata kintu ade kimbangu azwaka quelque chose poto longwana na dépannage ya kosala ka misala pa ya batu mususu to vanda esko misala na biso eso to vanda misala na biso to bandi travailler malamu basala na biso bando mata jour et nuit to vanda esko na position moko oza sous na temps que c'est la batute o concentrer na musala ba koko parce que ezo futelo ndako ezo la responsabilité ya kolia ezo futelo ba voyage esalo makambo ndenge na ndenge donc makambo ezo ya liboso yango wana o to lobi ke kongwa sika minyo ko passe kozala te mais ekolutaka likolo te kwei na se mais ekozala transformation ya misala ongana o tokosala mpona tobuka mbuma ya bolamu ya Kongo wana. Donc messager fongola mato yoka topekisaka batu après disparition koko mangongeli ba messager mususu basangani ote tokende Équateur. Équateur bake kolanda papa moko babenge papa ometa to pekisa ye makambo wana tolobi mangongele atikaka makambo ote bandeko to vanda lisanga to continuer musala to réunir ba programme nyonso ya tikeli biso to éclairer yango na détermination nango réelle batamite moto te foto kende ka Équateur bato bakendaka Équateur makambo bakutanaka nango kuna lelo bakime Équateur bazonga na Kinshasa pe bamisu bakanga munoko bamisusu pe bazotambola toujours na bamayele mabe wana tovandi ba messager musu basangani bake ko affronter église kimbangiste na ndenge na bango balobi il faut apesa bango ka accès ba fongola matadi mayo et comment un problème ba militaire ba wana ba chasser ba messager wana ti lelo lisusu ba messager mususu pe ba se prétendre et ok négocier na église kimbangiste po apesa ba onzela ofongwa matadima to lobi matadima yo ofongwa mabongo te matadima ba lobaki ava fongwama il faut to réunir belema faut to na losambo ya matadima yo
E matadima ope efongwama na ndingisa ya église kimbangiste te efongwama na ndingisa ya bakonzi parce que pasi ekolata ekolo batu nyonso o bapesaki ba espoir ba pasteur ba sango banani ekozala échoué nde bakonzi bakotala pe ngana yo oyo toye na maloba ya sika nde sika tokokende matadima yo pona tofongwa matadima yo soki église kimbangiste azoko ambrier bino ba messager na Kinshasa olebo établi ba programme o mangongela tikaki lelo bana mangongela tika biso tozonga sima ata programme moko ezoko avancer te ba fête to boma nanya fête akata fête ya le 1er janvier ya bana malgré to tchaka ba publicité ya mangongele na ba Facebook na ba YouTube mais c'est pas ça soto c'est publicité ya mangongele na ba vidéo o asala oui wana za propagande parce que to lobai ke to kobosa na ete atikali libena na kati na biso pona continuité. Mais ce qu'il faut tout présenter, c'est œuvre naïe, œuvre nini oya tikelio. Atikagi lo sambo lelo esala maïsus pe na Kinshasa. Atikagi mateya, lelo mateya wana yeba na kutu te nanya koteya. Parce que batu bakotaki na bokeseni. Mais o ezas ko tan bokeseni te, o ezali o lebo za na distraction, c'est le moment ya ko réunir ba programme parce que mokile go ya autour na bino. Programme ni batikela kibino siko soki boza programme te ba kolongola bino ba on ba juste ko programme wa mongela tikaki ba tiango likona mesa ndenge moko aloba ke koko makambo so bosimbi wa malamu te batu musu ba uta musika ba oya ba kolongola bino ba ko gérer makambo eza makambo mokili mobimbe eza ngate eza yote eza papa mutu moko te mais eza biso nyonso tu yango baloba ki kengela ngana kengela ça veut dire biso nyonso toza ntuka ko kengela liloba ya Nzambe to koboya mutu te. Mais toli to tambola na logique ya makambu ndenge to apprenaki ndenge to yekola ke pa molakisi mais so lelo ya zate toli to bando ko changer makambu pona précipitation pona banzala na biso e ko simba te makambu Nzambe ba mema ngombangu te makambu to uti na musika bato bakufi nakata ba makambu to zayi na ba groupe bolimis ba groupe ba messager après disparition ko mangongele to lobi to tambola boy bato mutu makasi ba boy ba misusu ba kei na bakinkole ba messager o tozaka na bango ba yebi makambo tozolo ba kesa ba cérémonie kuna ba yebi makambo ni o esukela ka bango parce que cérémonie na ezaki autorisé te soki maître ya tangisi bino pona bo se développer faut bolanda principe na caractère ya kela sa maître mais so bo wanga ni maître boko mo luka sko bo exploiter o ya tikela ki bino bo calé continuité ko zalate yango tozomona lelo. Mais to senga Nzambe pour mutulendo amanza vele la azana biso nyons tout ba panzi sangwel lo ba Nzambe ba messager ya tout étendue de la terre toza elongo et to bongsaka ba programme parce que to lobi 2021 zali mbongwana kimbango abando futa ba salaire na ba o ba batelaki principe na caractère pe ba o ba yekolaki malamu ba oyo ba sala ba bando de poste ba okota ba recyclage pona ba attraper retard ya ba parcours na bisika ba sukelaki de façon to tambola na ambiance ya Kongo sika ndenge bako balobaki ete bobimisa biso pe to bobimisa bino liloba Nzambe bo mo seko o bako na biso ekotika la seko na Kongo ya sika minyoko pasi ekozalate Nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 Nzambi mpungu kembo 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 amvidi mukulu kembo 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 nzakomba kembo 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 akonga mongali kembo 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 bana ya Kongo boya totonga Kongo ya sika na Kongo ya sika minyoko kufa ekozalate Nzambe na bana bazali esika moko Kongo kembo 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 amvidi mukulu kembo 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 anza komba kembo 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 akonga mongali kembo 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 na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato mabe mazisien na bandoki
kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu eleba kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba keba mawa mingi ndeko keba 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 boko sila ndeko keba 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 pona mukolo lelo suki bongo nzakumba aza na biso elongo butu pe moi na kombo na ye pona mokili mobimba ivulule numala shuma shima yami kafunga kami mvulu zikimbangu ningi kukula yami kimbangu alingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami kimbangu walingile koko nzinga ngovile koka makeke koko mafuta walingile mama nyamega ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala solo se solo nzambe abakoko na biso nza kombole nkumu akonga mongali akongo nzambe mpungutulendo yamba nzavelela tobeleli yo na kombo ya milimo nyonso ya petwa oyo bazingi ngwende ya kibokonzi bwayo bayingela kati na biso na mupepe ya peve ya Kongo pe na bomoto tozali na ngomo mwa lelo pona kolongola biso kati na minyololo ya boumbu oyo umeli tango molai bokomaki milimo pona kobikisa biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso butu pe moi bakoko bwa biso bampadi tobeleli bino na kombo ya likunzi ya lobi konvuluzi kimbangu bolakisa biso bokasi na bino na eleko na biso bilenge nkoto mibale ndenge bolaki biso lokumu ya manso tobungisaki kimpwanza pe bonsomi na eleko ya babosi na biso uta sanza ya yambo na mukolo ya minei kasi bango basimbaki yango malamu te pamba te pasi ya boumbu elutaki mbeka elembo na bino emonanaki kati na biso pona kozongisela biso mobimba ya elikia na biso tobungisaki tomoni ya solo ete bozali milimo ya nguya pona kobikisaka biso tango nyonso pe topesi bino banso matondo mingi elongo na nzakomba esika bino bozali ezali bisika biso tozali komilengela pona kokoma na ntina ete tolia lipati ya suka elongo na bino bakoko bwa biso bobakisela biso bokasi ya kolongola mokili mobimba kati na bwale pe kotelengana yambo biso toyingela omboka na bino pona totikela bayeba koya nsima na biso batambola na sembo nyonso pona lobi kuna bango mpe bakoma milimo ya petwa bolobaki yango polele ete koya na biso na kati na mokili ezali pona kozongisa bosembo na nzakomba kati na biso etikala libela na libela ndenge nzakomba alingaki ezala tobeleli bino bozinga etando ya mabele ya bayindo nyonso pona kobebisa makanisi nyonso ya mabe ya bazabolo pona kozongisela biso mobimba ya lolenge na biso pona tokokisa mokano ya nzakomba na kati ya mokili mobimba limemia na bino elakisamaki na mpwasa pona kozongisela biso ngwende ya kibokonzi na biso tobungisaki utambanza Kongo bomimonisa kati na biso pona kopebisa babibundeli nyonso ya bazabolo nyonso oyo ezangisaka biso maloba ya koloba liboso ya bomengo na biso kasi uta boyei na bino na kati na mokili na mbala ya mibale bofongoli biso misu pona toyeba bosolo pe tososola manso bolobaki pona kolata bokasi ya kobatela bomengo na biso bokasi na bino
elamusaki makanisi na biso mpona tozala batu lokola batu nyonso ya mokili mobimba mpona kokengela malamu kozala na biso na kati ya mokili. Lokumu na bino etambola na biso elongo na nguya ya nzakomba solo mpona tokoba yenda ya misala oyo botikelaki biso mpona tobongisa bomoto na biso oyo tozali lelo pe kolengela boyei bolamu ya bakitaye na biso. Esengo na bino bakoko bwa biso ezalaka biso tosepela na bolamu nyonso botikelaki biso mpona totya bosembo na Nzambe likolo na mesa ya etando ya mabele nyonso mpona ebotela biso bisengo ya kolengela boyei ya bileko ebele. Makoki nyonso ya boyebi botikelaki biso ezalaki mpona kotombola lokumu nyonso botikelaki biso. Bolobaki yango pelele ete bokozala na biso elongo kino suka te mpona kokokisela biso posa ya mitema na biso na ntina ete biso tokokisa posa ya mitema na bino. Mvuluzi Kimbangu tobeleli yo na nguya na nzakomba na biyano ya musala nyonso osalaki ya kobikisa biso kozwa ya kobikisa biso kati na pasi ya boumbu oyo eumeli tango molai etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo. Totombeli pokwa malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba. Nzamba bakoko aza na biso butu pe moi apambola moko na moko na libota mwaye akabela moko na moko likabo oyo abongisaki mpona nga nayo kombo na ye ekumisama pe engengisa nzela ya ngenge to pe ya bachance na biso na tina ete moko na moko asepela na nzakomba elongo etikala se bongo oboyi bakoko fimbu akekele oswani na Kongo nzala na libumu.